Allez, voilà, fidèles téléspectateurs, comme annoncé, je vais devoir m'élever. On ne va pas prendre le temps pour accueillir notre invité. Il y a tellement à dire aujourd'hui. J'aimerais bien la voir sur ce plateau. Fomoutou. Bonjour et bon dimanche. Hein? Merci beaucoup, merci. Nga na yeba kaka lelo oza oyebisanga papi nada fatigué au moins tobetaki stade lobby. Obetaki stade lobby, nga na moni pe tobeti stade Martyr. Il y a qui ouverture, il y a Fachi Cap. Ah, Voilà. obeti stade Martyr ou pas? Tobeti stade Martyr quoi, mais il y a le 12 août. Tobeti il y a ouverture à Fachi Cap. Donc premier match, ils allaient qui RDC na Gabon. OK. Ce que match en ils annulé parce que les Gabonais ba bossana qui ba garder là-bas. Bagabonais babosa bana. Ba gardien. Ba garder ba qui na fi musu ba mi comme la guité. Bon konje na biso donc ministre na biso François Kabulo, mon na Kabulo. Ba kout ba Gabonais ba bité, to ko tchana biso be garder na sa réserve albité. Pour ce que bo polier comme to tchaki réserve. To c'est la ka bango ta ba oya. Donc tu te fais dire tout ça on s'est landé ba garder ba. Donc match c'est pour aller là. Bienvenue dans cette émission. Merci. Explication PCBC on peut dire vrai taux au PCBC on a yes grave. Nazaki na ministre. Ah, mais comment est-ce que batu bako ya ba oyo beta match ba gardien ba bossa na gardien? Ah, na vandaki. Excellence Kaboul avandi boye. Kulutu ngai Charles Koto. Lola Kombe Djeke avandi. Willy Michiki avandi boye. Tout ça na bureau naï. Voilà, donc il y a un yoka qui va makamona nyoso. Na lobby hein. Et ça ngara bien pour mon stade dans hier sous. Comment on a beau été? Yo monta botali stade wana bien. Au moins il est grand au Komara qui est Vini. Na proposé qu'on annulé dans la Vini. Hein? Vini. Vi ba kambu ya ba gardien ya Gabon ba yété. Non mais dis-moi, raconte-moi un peu l'histoire. Quand tu es entré, quand tu as regardé ce stade, yo moment été natika nanga kaka. Non mais natika pona nini papi mboma. Donc yo ozobanga koton sa stade wana. Ah, papa. Ce qui est dans mutu moko o na Congo na biso ko lo bakenga na beta stade wana na banga te. En tout cas, yé ayeb singaka ke ngai ta na beta ke. Et au fait tout ça batou. Moi doute ezala kaka. Non. Yo zo bank sauté. D'abord na koton sa stade wana na spectacle. Ah, on a deux pleins au salon. Plein dans le spectacle. Si on a plein à battre. Match est à 4 points. Aspect na yonan. Mon frère. Dans l'habito banate. Il y a un habito banda. Lelo, sur le tali, réalité, il y a biso, ba consommateur d'être hôtel à stade. Tout le monde a mon limo, il y a plein. Non, yo salagi combien, ou asali combien, ou asali combien. Tout on a mon limo. Si yo, ba ninga nyo so ba leki. Deux années, tu vas tirer les boules moro à mouton sautara. Hôtel, il y a le bossa sauté. Il y a eu bala sauté. Si tu oses là, tourne à yo. Yo pour solliciter parce que frère Mike Kalamba il pache. Oui. Donc, moulongozo bakisa makaka. Alors je pose la question, quand tu as regardé hier, qu'est-ce que tu te dis sincèrement? Est-ce que aujourd'hui sur ce plateau tu vas dire tu vas au stade pour faire le plein ou est-ce qu'on va au stade pour dire je vais faire plaisir à mes fans, ça reste un stade plein ou pas plein, mais je vais jouer. Oui, c'est-à-dire d'abord il faut que le match soit à 4 points. Et ça d'abord le Kamouya Kolata parce que jour wana nazo compter na lata mais nazo expliquer il y a un spectacle. Oui. Oh, non ça non le spectacle il y a aspect. Donc ndenge na kolata na stade wana na sabanda Congo banda na mutalata bongote. Déjà nazo expliquer makambo ko salama. OK. Donc premier point donc na si côté on a gagné. Tout na ko sala parmi ba gagnant. Deuxièmement, il y a le Kamouya spectacle. Wana ba Congolais bazola nanga ba yebi qui na sala mo bien. Troisième problème il y a plein. Ngai na osala wana. Na yebi ke batu o ba sala ki plein zala, bazo sala ki plein zala. Ba fanatique ya oya culture pays vite benga ba cultiver, bango pe ba laksa ke basaki belé. Ba sportif bonga mona za sportif ba laksa ke non wana mutu na biso photo so appuyer. Ba intellectuel ba yebi ke non wana intellectuel. Vous comprenez? Ça dit que dans un batu belé au cas où fâché ba yona mamosta de tunina. Obi combien d'étudiants dans la konakata Congo? Eleki na kini kaka. Étudiant.
Mais on a compté na bango. Nazo compté na bachayer, ça dit que batu mingi lelo oui, bah congolais tout comme mature, bah ibi pena gemoni ne to zabu to ba sonde to lingi mais parmi bah pour ça le spectacle moto azali. Bah ibi na bango. Parce que la francophonie na beta on a orchestre belé na stade wana. On a mené tout ce qui importe qui bien. Et puis quatrième point est à son. Faut pas séparer la son. Pas séparer la jour wana. Bon on a mené non matériel oyo, c'est-à-dire que dans un matériel mon pour 120 000 personnes. Donc il y a pas beaucoup 100 000, bah non on a mon bien. Vous avez beaucoup 50 000. Kasi kutu bayo kasu bien mingi. Puisque bayo kasu dans place à baninga. C'est vicieux. Mon frère, bateau va dans mon puis conseil. Conseil que nous avons préparé, on a nos salabia. Papi, omoni nakati malobate. Ezo bangi sabiso neti ngapena nazo banga. Alors émission oyo elongola na yo moko crainte. Amen. Elongola pe bato bazo na banda ko ba crainte. Voilà. Omoni rassuré. On a ni tokolobaki lelo stade komaka likambo ya plein. Bato omoni la onde ngwana. Ndenge pe bato komona mona lelo matanga ezisika wala la kasabilamba. Il faut que la logique na bango po komande ngwana. Te. Ngai na tondisa Olympia. Est-ce que yoka na loba na tondisa Olympia na lobela mingi spectacle na salaki. Alors tous à la borne te likambo plein. To tondisa stade wana pena pona Léopard to Pauline biso pe. Plein wana sko Léopard asala ngoni. Asala ngoni lo mote. Plein muté beta. Obandi ça c'est méchant. En fait, on a d'excuses. Et là on a ligné là-haut. On a déjà là-bas argument non ça n'a pas excuse na yo et tonde te ozo ke la biso net ngai penda to yokan soko beti stade lelo et dans la journée dans la vendredi tout samedi le 12 août soko beti to yokan tous les téléspectateurs en témoin soko beti stade le 12 le 13 oye à tout ça les contrats. Merci ming pour un rendez-vous on promet si soko koki me misote hein koki me misote pour biso to yana aéroport lo ba ka avion de salate. Donc les 13 ngana ozala no. Bongono ki me mission de. Parce que pour mona ki makam to zolo bana ko na contredire yo. Nzamba zo lokum. Oui. Dax, vous préparez l'équipe. T. Au moins tu as rendez-vous le 13 tu es au salon. Le 13 août. Bah on fait drone, on a une image licolo. Oui. Oui, ça t'a ban gelou ba on va filmer. Ça dit que nous sabino que et on les bien. Non, on voit des fois ni batu ba on ni moté. Bah moi regarder ceux qui ont commis les 10. Tu as lettre moko boyo non. Bah comme les biso tu combien taté. Mon francophonie au style les 6. L'état ba boisa stade. Pour francophonie style les 6. Et aussi là le 8 non si les 6. Ouais, les 6. Les 6 le 6. Bah il singa ticket là ba jour moko. Les 7 pour ba ba bilo na ba on se pose la question quand est-ce qu'on code cet instrument. Oui le 8. Moi on a eu 4 jours ba instrument. OK. Il y a podium, n'a pas instrument. Et ça somme trop quoi. Et on a remercié mingi. Vraiment, bande on a biso, il y a braliment. On maintient la liste des invités. Oui, pour notre soutien. On a Pessimbote mingi pas ya, oui. Et pas ya Patrick Mwamba. Vraiment merci mingi pour notre soutien. Braliment on accompagner nga. Donc bon, na ndenge pena y sponsor principal te pour nazanga mon producteur événement. Mais quand même plus de 16 ans dans salle na braliment. Moi soutien aux ala. Nane bako kokela doso li kamune tio mutazoki to li kamubobo lukanenga luka bralimate. Alors dans l'organisation comment tu t'organises? Voilà donc ouverture de porte à quelle heure? Voilà nenga ba ouverture de porte 7h 8h parce que nga na banda concert na 15h na 15h parce que mutako éclairer mukili koleka mo izate donc lokola nzambe azate donc 15h au banda faut être rassuré, tu peux passer côté ou bien tu ne sauras pas attendre le public. On a papier dans l'émission. Oui, Batou Baozala. Mais moi je me dis, déjà à 15h, si ça fait même la moitié, tu commences. Ah, papier. Ou si ça fait 80%, tu commences. Nous avons besoin de 80%. Tu vois, arrêter lié. On a bien à 15h, je commence. Il faut éduquer la population. Comme ça, pour nous, on va stade on va les belé. On va chaque année, à deux fois, on va Au spectacle au les jours wana bat ba kwa ninka bo chaki samedi bo chaki te vendredi samedi dimanche 3 jours bobo de langa jour wana bobo de langa ningo zo ba to ça l'émission derrière toi te wana mo bangi sangai en fait c'est plus normal assurance ne dû à quoi parce que eza normal te mamoyo
mais papi mboma bino mobenga ngai moko bon usine ya makanisi ko usine ekanisi spectacle boy ko zande mona bato yeso mona voiture yo sali na ndako na oyo uti na Toyota isa ndenge moko masanga uti na Bralima faut zande mona lotoko na yo ndako te eza mama lotoko te eza makambo ya usine ça dit que donc muto bobenga moko bon le bon boy ko tala spectacle nga na préparer les bino en retour na question moi ouais na bien ba leader nyonso to ba yara stade beton ba yara ba spectacle entrer na bango ezala toujours na nzembo moko ya ye o ayebi ke fois binsa public okota nzembo babolamu nyonso nasala ye na pese na balance kasi ekoki ata ingrame te nzembo ya nzambe yozali nzambe ya Abraham Isaac pe ya Jacob ndenge obosana bango te kobosana biso te na mémoire na yo nzembo wana bato bayemba yango deja na concert tobeta yango deja na baconcert bato bayebi na bango yango omoni ke na surprendre yo nzembo ya nzambe donc ça dit que na okota nano na nzembo ya nzambe donc ça dit que voilà. Est-ce que tu maintiens toujours tes invités? Oui. Qui sont invités ce jour-là? Papa Bombenga, Papa Jano Bombenga. Papa Jano Bombenga. Oui, Jano Bombenga. Ok. Tout ça na maman na biso Barbara Kanam. Oya boye bazui wapi. Ya boye neti ya Barbara ozui wapi. Félicitations pour na featuring na bino. Merci beaucoup. Te faut qu'on la place wana. Oya boye bozui wapi. Barbara amekoma. Ça dit que donc ça dit que Miko Nazobenga est la diva, l'actrice. Donc ça longue na niveau wana ya makambo. Donc baloko masko l'actrice. Donc somotro Barbara ozalawana, jalousie XL. Yonto tuna banzemo to beta yango wana. Kofi Olomide au pur avec Taylor Lubanga quoi. Donc ça dit bon sentir venir ah bon Kofi Olomide ayi. Kofi Olomide. Oh. Ouais. Il y a bien reçu une invitation. Nabina OK, na bengisi Kofi Olomide. Kofi Olomide a reçu une invitation à mariage à moi na à Bruxelles. A reçu une invitation te? Oh. Bah oui. Vous informé que il y a un mariage à moi. Te na lobi boy. Ngabe na lobi boy. Yo. Anzabe danga imuta mon frère. Bon dimanche. Kala. Ayebi si yote kata na mariage à moi na ele 12 wana. Na yo na ngai na bengisi Kofi Olomide. To discuter te. Oyebi pour mes aboy. Après tozana fabrication. Donc oyebi que azana mariage à moi na. Oui. Oyebi. On a ébi mais le bien peut une invitation. On a que même papa Jano Bombenga cause un empêchement. Même Barbara pas beaucoup d'empêchement. Donc parmi les gens tout n'inga battu na bengisi. OK. So ce que ça dit que jour on va y aller pour passer. Ngana beng sango. Te, donc ça dit que ngai na bengisi bango. Tu OK Luka bona bandagu na ba. Te, ça dit faut pas se prononcer siko. Il y a Fabrigas aussi. Ouais. Et qui encore? Fabrigas que je salue hein, à niveau Kolosi. Voilà, donc naïe to beta TikTok générique makalami était il fallait bima. Oui, il fallait bima mais sauter les premiers et sauter parce qu'ils avaient facilité hein. Tout ça moi je sais pas tout ça qui déjà clip mais tout c'est salami et tikali ka ningi salaka moi ba verbe quoi et on le tikali nazo raisonner pena bien quoi pour moi na ba verbe beleza il faut salaka ta deux mais faut ça discours. Alors on dit des fois tous ces servaka na otali au luli et là tele muninga et go servir yo prochainement yope oye bandengo olata au c'est la peine un spectacle à muninga lobby servir yo. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que Oise quoi se sert aussi? Il y a par exemple la bandeko nyos parce que babeti na stade quoi meka otala place ni fona simba place ni fona modifier. Si tel est le cas, où est-ce que tu trouves toi au CP là qui n'ont pas bandeko msusu nyonso basi baleki? Où est-ce que tu trouves Oyo koki ko bongisa pe par rapport à bandeko nyonso baleki? On cite pas les noms, on n'a pas besoin de dire qui que ce soit, mais comment tu penses faire les choses? Non, ngana zo monela makambo bongo te ngana zo considérer biso ba congolais wasi quoi y compris na bandeko na ba betaki na ope ba betaki te ba beti na nte donc la bouquet de fleurs moi na bouquet de fleurs ça na fleur moté il y a pembe il y a rouge il y a rose etc. Biso tout ça la force de la musique congolaise ngana lingi biso bata bouquet de fleurs on a tout se comparé na bouquet de fleurs américain so c'est normal te bato ça en avance ya ndenge wana et ce sont mon normal par exemple au Betty Stade en 2023 batika stade mo ya Michael Jackson en 2003 eleki kaka ce mon normal c'est dit que ngana ça un problème de l'américain ngana problème na américain c'est normal te
Mais oui, je mon amour à Michael Jackson, ça la clip mon boye. Oui, clip est bandaka. Eddie Murphy va vendre boye. Mutuma yona ça la sur le camino va au Lyon. Ti Michael aye va baluki bopa comme poussière bona bona moi. Na ebit na mukilina na mon clip les gars là. Alors, je me dis qu'on a un problème na Michael. Comment mutako ça na avance il y a 20 ans ndenge wana. Yo beti concert na yo na 2023. Basi oya yeka ya 2001 il est kaka. Est-ce que vous avez dit que le gouvernement fait ça? Gouvernement a sauté. Mais oui, parce que comment voulez-vous que vous un concert depuis 2001 beaucoup de qualité. Il y a tout le monde qui s'appelle Nabi, vous qui s'en allez. Pourquoi les Yozulu Kakana Loba? On a expliqué au Tinalia. Parce que dans beaucoup de fleurs, on a un master dans le compter le spectacle. Nous avons ça moins bien. Nous avons chorégraphie. Nazalia, tout le monde sapi. Boya jour wana bokozala fier ya kozala congolais jour wana. Oui, ça va ndeko na bino partout ozamoni ya toza nationalité na muto ekolanda ite. Ça c'est la meilleure. Ça c'est la meilleure. On va parler d'actualité, mais aussi, comme tu le sais avec toi, on a toujours eu à vivre de réalité sur ces plateaux. En fait, Limbisara. Moi, je suis dans ce cas. Dans la jeune Babylone, comme on dit, il y a un moutou, mais non, on a un bandango sikoyo. Mais Babylone, comme on s'est dit, il y a un moutou à Bendeni. Et ça, Babylone, on pose la question. Non, on va dire que moutou n'est pas l'issacité. Moutou n'est pas l'issacité. Limbisangai. Mais comme ça, là, la vie, et il y a la co, nandoto, il y a ba kanda, il y a ba répercussion, il y a makambo yo pour viva, to et la rani. Mon frère. Pourquoi vous vendez l'alio lamouki à l'orchestre il y a yo au longoli batu 5. Attends bâton dans la mabé. Puis non seulement longoli batu 5 mbala moko, bâton ba ko ça la pebe mission. La mission ba ba loba. Orchestre msu ba pesa ba ninga mituka. Yo pesa mo ka ba silikoti. Il faut pas ça l'entraînement tonine. Te o moni papi moma o eze mission monena to ko bela makambo ile kala ba mission mikemikete. Vous avez une mission à grande écoute. De Tovandi, vous avez la chance de Gilles Lingeta Olanda Bissou. On a agi Matembo Bazolanda. Il ne faut pas faire Fatih Beto Bazolanda. Ah, c'est quoi yo? Bah, un bisco philosophe Yamboka. Namolo balanga makambo ezanga na mutina. Olongoli batu toté. T'es là longoli batu quoi. Donc mais c'est pas important. C'est méchant quand même. Non non non. Mon tant to longola batu na orchestre papi mboma. Ils aura certainement pour passer les camo ma bé. Alors pour nous protéger vie na bango, ce n'est pas important le belango dans la place publique. Est-ce que vous avez dit que ce n'est pas ibi? Si vous avez dit que non, nous avons papier mon pas iba qui la biwan. C'est mon avis. Si vous avez présidence, ils ont fait un rapport et le ministre Moto Moutouma Walongola qui Poutine Walongola qui est. Ton a Vodacom, ton a Bralima, ton a RTL, ton a Frissé, ton a Orange. Donc il faut tout mettre ça dans l'air moko. Mouto a en bonne santé. Asa colonel asa azolinga na ye asa la bolingo na ye quoi azolinga asa en bonne santé bani batani ba mela poison te donc nako mi suicider c'était donc que c'est comme pemeni ya stade aller na se suicider na ngana que ça on a longoli batuté donc ils en a tina moko donc toutes ces réactions te font comment? Cela veut dire que ce sont de gens avec qui tu as payé, je suppose, tu as voyagé avec eux, tu as travaillé avec eux. Quand tu regardes maintenant bah, propos où il a tenu au sauvage de tali que ça touche directement ta personne, mais peut-être que ça a solo, peut-être que ça a le kuta. Personnellement, comment tu gères ça? Papi dans le bina yo ils émission monene à grande écoute. On laisse tomber. Oui, on laisse tomber quoi. Je te le conseille. On tourne la page. Oui, merci beaucoup. Toujours on a vu sur la Nignoto, na yasko na makambo. Et biloko ezali. Seigneur. Biloko ezali. Dans le lobby, ne dis papa Bombenga. Oui. Yona yé. Boyemba neti. Nze mona yimoko. Nze moni papa Bombenga yo yebi bien. Bon bah sincèrement, na yebi ba na yebi ko ba air, mais na ba ko reconnaître que nze mbo yango yo bo te. Mais na yebi nze mona yé, c'est une grande star ya mboka na biso. Biso to la ni loko na bango ti. Ndeti mikona zoka yo ka nze mona yé, na zoka voilà. Mais si on a son papa Bombenga, on a vu que type on a les gars qui va misser la période où on a mis son agito quoi. La beauté. C'était les missiles les plus beaux. On a expliqué autre. On a bénéficié.
Dans le moment où qui est le musicien le plus beau. Comme ça, bah nous peut y après Bitsu. Mais au bah beta appelle les solo que type wana c'était le plus beau. Yo Sikondo Zabwe. Ngamo on a le plus beau. Il y avait musicien surtout à Congo. Mais oui. Soko le succès en motema. Mais là sur motema soko tangela nga soko mutaleki. Tant yo lobia wa papa Bombenga Malembe. Tant yo lobia wa papa Bombenga. Azaki le plus beau. Est-ce que papa Bombenga mtalobiango? Yo mtolobit. Alain Delon Vandiawa. Donc ça dit que surtout ça radé dans musique ya beauté ngana sawana. Bon na omona pe na omona. Yo a plus beau que Kofi. Ah, on m'a demandé cette émission. Oh! Quelle question? Zomona. Ngana lobi ke ngana leki. Mais yango na tuni. Parce que tant na lobi ke na leki batunyo surtout donc na leki batunyo surtout. Soko ba notanga ba kombo poani. Bona tanga te poani. Même sanga mona bato. Et combien yangambo? Kasi parce que au moni na Congo to lingaka classement te. Ah. Moni problème là classement. Mona classement soko mona ote bona boy. Bon, na to sala boy. Na la sapena ke na leki ba mise belé. Nasina koma livre. Tangi nga soko deuxième mission koma livre. Naza universitaire. Tout ça m'a beauté. Yo no question na makambo longo beauté. Pourquoi dit ko soit na komo ke luka ba côté mo. Côté mo boy. O bunda na makambo bozo soigner là. Beauté mama beauté. Tout ça mama beauté. Ngana lobi boy. En fait ça là nga passe. Lelo surtout to mona nzela mona père moko boye. Le musa simi nzete ozo ta ba père oyo. Alors que na bomona na ye aleka ki na kitoko. Aleka ça dit que nzamba sala ki na ndenge moko boye. Dans na passe mo ndenge ki mobange et absorbe ka ba beauté ya basi. Babote ba mère musu na nzelo monene ti pampa ba boso ba la si photo na bo mona ba ah bon tali ti dernier mona ta la TV la moni Naomi Campbell asa sunenga za la gite senti bina ke mama ke donc eloko na sikona zo mona ba papa Bombenga tana zo mona ina bimi ti po ya kitoko makase o bien les kaki ba ta génération na ya oui mais siko moi souté kasi mais siko yo na génération na biso siko le plus beau yo avant dia o chetembe o moni oh dans un direct ka do na bikio ote ngai na sande talent de long na legina bana basi na kitoko ça dit que Alain Delon ça va tourner film bo ote o actrice bo alekio nan na beauté nan donc actrice ko ya ki parate na ngana za ona ki parana ngati ya mwana mwasi na leki donc pan ote mutana 20 ans italingati oh zulanga kande na liao na lekio ka déjà les plus beaux musiciens yeyo alors yo soko yo yebi ayaka ne longina surtout jijan natangi lo moko te oh voilà c'est pas bongi so linga ka sous problème pour ero salaki non nzamba za lokumu ah non que Dieu te bénisse merci yesu nzamba na sata ba solo là na mais nzamba za lokumu ndeto koma boy c'est bon en fait c'est ce que nous voulons aussi dans cette musique c'est vrai que en réalité au final l'amour doit être sincère et vrai. Il y a un au sein dans la musique Nabiso. Et ça fait partie aussi par rapport à la demande. On a Senga qui, comme je dis, qu'on va parler de tout. Aujourd'hui, vous faites partie, il y a Bateau Lelo, Bateau TKP, musique Nabiso. Oui, merci. Vous faites partie de ceux qui, Toloba, on peut beau dire, mais si on vous voit, on dit, ça c'est Félix Ouaseko. Oui, merci. Comment vous trouvez quoi porter ne fût-ce qu'un plus? Tout mes gars, dérapage, trop de polémiques, trop d'insultes sur les réseaux sociaux, trop de réalité au lalo lamouki tous les jours. Et ça, on ne vit plus la réalité et à comprendre que musicien Oyo a bêti concert et ça honneur ya congolais, Oyo a bêti honneur ya congolais. C'est-à-dire, que pensez-vous de la réalité en agnos? Merci Mingi, Papi Mboma. C'est-à-dire que et ça là pas si Mingi. Nous na salata mo analyse mo muke ba comprendre. Papi Mboma, jamais biso to komaka na histoire ko le ka égyptien. So bango ba ti pyramide d'après au début biso to ko tchanetini. Avant Jésus-Christ d'abord ko Congo zalaki na ebité. C'est-à-dire que histoire na biso ba congolais et ko le ka jamais ya égyptien. Mais ce qui est dans le domaine de la science, au monde n'a jamais tout au Canada occidentaux, ni les japonais, dans les gabons colonie. Moi été. Au côté dans le domaine de l'économie, la RDC a jamais tout atteindre les Américains. Donc, on a un retard, mais au monde en Zambie, a fungoli porte, a fungoli la bandakala. Tout les capés américains, tout les capés école mususu, na sport, na musique, art en fait. On a des chances de photo saisir en haut. Là par exemple, bah génie, c'est-à-dire que bateau maïel ba bota bana mukili. Au monde en États-Unis, bah américain par exemple, banda prix Nobel et banda pourquoi ba récompense rendre ba génie.
bango si bazwi déjà 280 fois prix Nobel. Oui, en France, 66 personnes basi bazwa prix Nobel. Mais biso Afrique mo mabatu 18 kaka. Ozoma retard to zana ngo. Uli to telema makambo neti ngana leki congolais na leki bo to sangana po to bunana ba américain na makambo ya sport. Marté Bakole place ali na sepela mingi pa beta bato wana. Alors biso biso to zala ko ba Marté Bakole. To zala skolo ko la neti ke to zo bunda contre musique ba américain po leki biso trop. Alors ngana ko kene ngamo te pona ko kate. Fona zo appui ya bande ko nanga po ba ko pe ba na makasi na ba domaine moko boy. Mukuru musuna benga ka salle mo benga ka Madison Square Garden. Kaka na ba ide na ngane na zakana ngo. Na bimi Madison pe to ko sanga ta 4 orchestre to beti wana. Oyebi ke na bengi boy ba pesinga prix à salle $385 000. Salle. On a pris à salle. Prix à salle vraiment. Na bi oyo. Na bi justement ya on peut na cancer photo qui ne ba te belé parce que moi était prix à boy déjà. Donc ce qui le lot Congo sali que 385 millions de pesami. Ba comprendre que américain na mboko na mo ba comprendre que batumo ba yaki apona ko kenenga mote. Mais on a mené que batumo ba yaki aboy ça va. Voilà. Et le que zo sanga biso yango na ko sangana pona ko affronter batu. Moi sina mobali ba sala naka bi palete. Na expliquer ndeni. Donc mobali ala takate ko la sa moi sina dans danger. Moni moi sina mobali ba sangana po ba sala la batu mususu ne fier. Ils sont moi sina na sala ka yo mutali boso na fier. Non. Ou bien le verse. Donc, biso poto za la makasi, il faut to sangana poto bunda. Non objectif là le lezali. Concert on a robeta le 12 août. Ceux qui ba américain ba beta 1000 concerts ya kitoko. Na les 4 concerts. Les américains. Donc Michael Jackson y compris quoi. Oti ba Beyoncé banani. D'abord ninga na rolata déjà banda Afrique bana mudna la tabongote. Afrique. Je veux comprendre mon place à niveau ça. Nazo sepa mamolo mais nazo senga boye te ko bangisa na hote ba ko baka na ko banga na hote ça dit ça boye eta commande yo sali yo sa lola toni ya bolobi ke naza moko bon na ola sango jour na teni nano moni na lobby na lobby boye papi mboma na kacho maloba te jour wana na lingi batu o ba ko ya na concert kota na internet benga ndeko na bino la taka bien na France na Belgique to boye ati ndelo photo bilamane ya danger yaka na ngosko na stade tanga na ko bima talaka ndeko na bino talaka na ngai o mona ko so portable na ko ba ko concert blague ça te zo expliquer yo zo mona na ça ta onda seli yo toni mon frère faut boya na ba photo parce que si l'autre na ba mano banga faut boya na ba photo yo bilamo yo mo so monyo na ibiso bien ça son motro oh ça son motro. Est-ce que vous comprenez que l'année ma bête a pas besoin d'année ma bête. L'objet de l'année collection ya Louis Vuitton. C'est-à-dire que banda qui quoi tina suka. Il a mal enlevé qui non. Bon ça va. Nous expliquer bien que boya na bino star bota la bilamba, bota la spectacle, bota la play. Na mambu makambo zolo ba oyo. Na Congo to yeba bato ba ya na mambo bilamba. Ah justement échanger. To yebi yo na makambo wana te. Justement na koti. Ils ont comme ça de chaque longo li bagan. Ah. Yeah. On va salir on l'attend. Ah. Au sanitaire. Bon nin. Mais ça dit que fona la bagan. Mais on loba na biso ngote. Que bagan ozanga ngote. Te bagan ezali mais émission boye dans relax. Bon temps on yana bagan li boso émission ngote. Mimi na na ba cravate ba lomo na. Ah bagan la bagan ezakaka. Ezakaka eza style. Kasi jour on a beau monde baga on zamba ça mikolo wana c'est dire que ça peine que tant on a bien en fait question est simple bilamba yo lata yo bilamba ka mutu mokilinda sali yango mais oui bon ce que utana le donc mutu wana siko po sala yango a sali collection asuka il faut dans la danger ko le ka ba nyos o etinda so to yana ba photo na ba pareil total na Afrique na monde mobimba ah tika retirer mon frère bon ça va. Ça va. Au moins, on a le babé battu sérieux, mais au bandi boisco, on le bat à yéper. Bon, on a fait ça bien exercice moko. Pour comprendre que tant solo ban alerte. Ngai na vanda na balabala d'Alias. Numéro 226 la 10e rue limité. Kene kanga mur dans la photo, allez ce que botine na nga photo ya 10 mur ya Congo mobimba we le kiam. Ah kasi ko pona sabino ke ngala kansande mona batute. Ah, ezali. Mur no tu peinture ba sombi awa na njeli. Ah, ezali izine makanisi. Oui, mais l'oba que yo au sal. Ah, dans l'autre côté, anda côté, là usine do masanga uti na barani. Mais l'oba que
au sale loko au moni so et n'a pas ce exemple mire ezaka déjà dans ça te mire ezaka déjà bino moko ndeka boka mire wana photo point allez tala na mire bato baleki nga na mbongo na veni no wana bango mo ero déjà ba hotala ba kotina so photo mire mais justement place au changer langage yango wana non c'est la mutalobi parce que mutalobi boy que mire nanga na Congo awa soki bato baleki nga fa suka na 9 nga na 10e na peso idée moi net mettre Gims a dessiné ba montre na yeye moko idée moko pe ko yela yo ndengolo ba elamba jour entre kola la boto la muko sele biso kizoba zoba ozuli puta oyo ozuli oyo ozuli o sangisi ouais na moment là tu comprends que et l'équipe biso po yo beti kizoba zoba na ndenge na yo ça dit que papi moma en réalité za boye makambo esenga makanisi ngana sona za izini ya makanisi parmi ba izini za na Congo ya makanisi ngana zali tambo pesi ngai sukona sala na babi izini sala deti kendeti na stade ko bimandenge nini kasi izini fa pesa bino réponse à izini yo bimandenge na lobi na yo banda Afrique banda mutuna alata bongote pe na fâché pe banda pe mukile banda ozomona mais oui donc faut y ba photo ba mai assurance nous a dû à quoi yo na ebisio la pas dans là ta jour no monité na lobi bon mire na tonga ki ondeni kana bilo na mona na fi yo tem to tonga architecte ti ngamu ko tana so ba ngamu sadiki na dessiner ngamu na dessiner na bengi sikoyo architecte danga garima pasi na bi au moins na bi defate mais to sala bo donc il a ebisio mais na bi est-ce que mire ngo déplacer te mire ça wana avant peut-être monsieur si là mutumo ale akanga tindelo photo mire sikoyo ngana na posa ote en tout cas bato bana limité nga pe balinga bongo botindelanga oza ka pembeni wana ola na émission bosanga plaisir bokangela photo mire wana to tchona TV siko ça dit ko omona ndeni tango omona ngolo ba ça non ka normal mais comment mutako kanisa boy c'est ça le problème donc ça non mire normal c'est ça normal peut-être mais ya normal te c'est du moment mire normal mais yo kanisa li yango ba place moko bo modifier o tchene ti dodan mais na clôture non vandi mire est là normal mon chango dodal ou bien au bon soit pe au tchè ba clignoter na mire chose bima et tu peux du feu donc yango ezali pena ke o na Congo central na mboka ya docteur Gibando Ndungidi etalinga te ote donc neti mire ngele ba Congo donc to ba Congo central mo mame condoléances quoi ce qu'on dit bon te bon on est on a ça pas maman fifi masuka honorable place ba Roy Kaumba Mayonde da italinga te ote to na mire moko boye donc ça dit que bobo excusenga même pe na braza quoi mire ngele kaka moni sikoyo muto azana mire ko le kawana na bibo azalaka 9 bako koma 10 te pona nini pona sabino ke soki na kanisi likambo izarandeti ça dit que so kanisi ko le kawana ko kufa kamwana nyoso kanisa wana chaka wana musique te que so kanisi album na papoli album so ila kanisi banzembo na papoli poani bon nzembo na ngisa mabe au pire za mabe jalousie XL za mabe te to ba récupérer succès des arabes non pas pour la grande salle monde rien aux ana biso kana kichasa mais on ça ba mira bien po oyebi ke soko lobili kambo kasi chape mayele wana toloki penda ko longwa wa tourner osala erreur moko grave ai tangu nzela poto ezalaki ya kofunga mapona bato eza na orchestre mo za voyager ko la culture te 3 fois dans l'année to ke ne poto et kangama pete nzela poto ko oyo ozobeta baba bino mabanga oyo komi lokwa neti ke sitting na liboso ya salle boy na boy yango ndio bangisa biso te yo lobi osala likambo yebi siko banga ni te me yo lingi na bunisaka bana matete mo banga ndeni te obana matete oyebi ke Olympia wana soko na betango ezali grâce à bana matete ba Jean-Paul Ngambe ba Télémaki ça veut dire que bato ba yo mais justement nasina bimisa déjà na loba déjà ndenge kombane ko aussi là et aussi là te na ko loba sur la TVT on loba sur la TVT parce que ça dit que naza izini ya makanisi moni ozaka na artiste moko wa koma livrer yo aller avant donc so au continent Amazon au beti les petits bonbons de la sagesse au moins comme Félix ozo comme on a livre wana na lobi na yo nazoka appel ya Didier Mumengi tant on livre on est bimi batama ele bazana mboko ya tanga livre na journée moko aloba na France mo na ko bossa na ngotabi Félix c'est un début mais c'est un coup de maître ils ont bandeli mais c'est un coup de maître donc ça les locaux mo ça dit alors
Ce que autant yo yambi muta nengo azo expliquer makambo. Nazo blaguer te na bi que mur ezamana na limité. D'alias 226. Bosala noki noki botina na papier mboma. Yo pe pesa numéro na wote, ba pe na numéro na wote. Pesa numéro, botina le mur ka siko yo. Omona ka mo ba bon. O sepela. C'est-à-dire au moment que muto yo za na makanisme za ndeti ya batuti. Na pesi mur pona ni. Pour comprendre que na kansa mingi, donc batu balikinga na mboko ba belé, mais mur na ngeleki ya bango kaka. C'est ça le problème, parce que mire c'est un bon côté. C'est une composition pour notre académie. C'est une composition. Mon académie l'axique. Autant l'académie. On est là. Pour nous, on a la musique. Mais ça l'a déjà. Dans ce moment qu'il me dit, il film vous soyez nani. Ce que je dis, c'est on est ici. Na kota na libumna. Ça dit que ça lit que ça l'a déjà. Vous avez libumuté. Ça là bas. Ça là bas. Est-ce que dans les autres bêtes, Tala omoni problème tous en ya randeni. Batu bakansa soka za na likambo on dirait ba komiona mapata baniso ba otanga mona azana matanga na moni nani hotel bon matanga na ça dit que ça dit ba komiona mapata ko zo na problème même matanga ba ça la publicité problème tout ça na mona mboko na biso er moto ça la bena curiosité on a mutu so ki bena ke wasi ko koma livre mais bon na éviter so zo c'est la otanga mo colonie zo mutu zo ta la film alors que bena momo ko bimi la film par exemple métampsychose aibina ngote ba continue ta film quoi. Alors, mais ça Google, tu sais, on attend, mais métampsychose, il y a comment il passe, T. Vous comprenez? Au syllabation. Je suis 75 ans. Autre cas, métampsychose, d'après, on a agénie. C'est ça le problème, tout ça, on a Congo. Vous avez 35 ans, on a syllabation, mais on continue à film. Ce qu'on fait, ça, il y a tel film, mais oui, et comment tu as autant de portable? Tu as dit, maman, la syllabation, on a sonné, on connaît un film. Tu as curiosité, en fait. Beaucoup de artistes sont waze quoi. Si quoi ils battent comment ils sont enfermés dans la religion dans la orchestre. Comment la religion? Moutoko ça la facilité peut so même $1 million, mais ils peut raison de la discussion makambo ya Nzambe to makambo ya orchestre na yi. Tout ça mbongo zwa ko yotikele ka orchestre na sepela nango. Ezali ko za la borne bande ko na ngai. Moni pongai artiste ni so bimisa Nzembo na Congo, il faut na yokango. Donc il bon apporter le boy. En fait, biso de côté en studio pour nani. Pour na tout participer na ko diminuer mawa ya bato. Ko baxela bato esengo. Moni so mona balongona na journée moka musique ezalate. Même émission na vrai bande zaika musique, générique on a musique, tout est musique. Donc voilà, ça dit que musique est ça est le mot importante pour la vie à bato. Tant vous avez la mission moko wazeko, ça la kirie. Duka nzemo na eta moko tomi balé yoka. Non, mais tu as le seul mot qui est là. Moi, si mon consulte au solane bois ibsinga lobi. Papa webi ke yo bakabela nga disque na yo. Bakabela disque na ngamo. C'est là on a qui sera ba CD. Abi papa na tela ko to fungola ngote. Pona so ba elo no yo ka. En plus na ba ki ope bien te. Yo ba ba ko bien. Voilà, ba ba nga bien te. On a ba place ba promesse ali. Alors si ko pesike et puis c'est OK. Baboye na mobile na ye. OK. Soka komo luka eloko yo kitsa motema na mokili. Azoluka ndenge zalaka ali eloko boye mabe asala boye. Tali budisiko pe bapesa nga oyo boye. Po azomeka banzenga mabatu ka bibona meka pe na ope na fungola ngote quoi. Abi papa na yo kama loba mo na nzembo na banzembo na yo. Ya mute salaki na digérer séparation na mobile na ngai. Donc songa na komba lelo boye ezali justement parce que na landaki disque na yo. Voilà. Et l'autre luka pa batu yango wana ko apporter ba réponse na makambo seko tungisa bango mais so ba biso ke muta porta ba réponse na mingi yazali awa siko ozo kipino ngaite siko na mi kipese na makasi zana kipe okasi net minute oyo mbongo na biso lire to kende to lali to la muki oyo ka koto yo no ba to position ba sali bwe to lali to la muki o koto ba to position ba sa marche to lali to la muki no pouvoir en place ba sali bwe to lali to la muki o dollar et matia siko biso to nto kipe yo ndam yo moko po mi kipe en tant que Congolais. Makambo ne sa mutu pasite. Oui. Si vous voyez ça mboka ni na mukile za bongo te. Oui, mais il y a pas yo mutu na ngaso. C'est la tune réponse na ngeza boy. Ça dit que ba problème ezana ngo pona mukile mobima. Mamo zo le kana France lelo e bien ngo. To komi na 4 minutes ya panza biloko. Mamo zo le entre bandeko na biso ya Ukraine na bandeko na biso ya Russie. Moko zo loba awa.
tozwa awa kasi on a lobi te siko pona mboka na biso te pona mboka na biso on a lobi boye faut te ba ke makam tozo vivre ya on peut ça na makara mokili au bible zoloba o izo komela bino yali nyoso pi yango bezo komela ba famille ba frère na mokili yo votaki vote na salamité te vote tango jikaka atiki pouvoir o votaki oui na votaki na ah ozomona wana on a koloba te vote za d'abord le kama bomba oh mais yo makam nyoso komika obanga oh d'abord assumer que na votaki mutu tel d'abord na répondre à la question na hote na makambo zo le kana mimi ko votaki oui na defa votaki nani oh on est ça secret oh secret ni oui excusez moi yo votaki nani nga votaki te na kinte oh na voice mais oui na répondre na te ba voter nani ozaki na musika ko tina ba voter nani non tinda ba tunde nini nga mfa na voter na kinte mon frère assumer votaki nani te nga na expliquer que na votaki ba doli ali kele ba demi tout amona au votaki oui au votaki nani oui mais oui que yo mutolobi na biso ke bon tu sais pendant que yo le plus beau oui ça bon monsieur congolais ya votaki nani omoni bato bozo kanisa baza bo wana ba mo ba yebi alende lo avandi awa deux fois te to le kaki wana au votaki nani na expliquer que moyen à répondre pas de problème na mandat o ezo ya o na décembre déjà to ke na mapono justement vote ça la ka secret au voter na vote baloba ngo boité comprendre to tchate ko voter nani o akoza la espoir na o so faut recommander population il faut yeba yango ke mboka na biso na démocratie et si la démocratie ezali faut bol accès ko opposition ezali bato bazo consender tike ceux qui bata opposition bazo manifester ça dit que ndeti mboka ekufi ezala bongo te ezala ke na tolandaki système okoko na biso te bino bino banga te bolandaka partout ma ezochola opposition bokei pouvoir en place bokei nyonso bokei non mais na fin nango oyebi ka mutu yo voter okotinda pe na ba musicien na bo voter te omoni ça dit ezali boye musicien ce n'est tinde ofali bo mutu ayebi so fachi beton omoni siko pomme ça Moïse Katumbi il y a pas une réponse Chapouet oui Martin Fayoulou comment ce qu'il faut répondre ni mais créer kaka ozo répondre ngam na tindota te mais parce que ça ba slogan monsieur yebana ndeti ande ko na Martin Fayoulou na bien ngoto so na na tindi kelomba la moko décidé na so tindi kelomba la moko nani so yebi na ba na ebité so na ko expliquer ndeni ça dit que ngai biso ba musicien mokonzi moko te akoyaka a créer ba musicien na ye pendant qu'il y a zo sala mandat biso tozaka pona ba tous ba oya mais certains musiciens va préférer appeler moi ça en partie moko boye voilà ezali mu consentement ya mutu ye moko beaucoup reprocher ba musicien te po ba beteli ndeko na biso fachi beton ke ba kebetela par exemple Moïse non musicien za na makambo wana te justement bolingo kanga bato toujours na basome ya ba ndeti bato ko ba guru non musique ezali biso ba musicien tolo akola nzembo ya matanga ibeta na ba famille nyonso. Justement c'est là où aussi une explication au Pesisco ba bengyo obetela opposant koto nzembo oyembela nzembo sur mais il y a siko koto peut pouvoir en place ba bengyo yemba nzembo oui siko on se partager ndeni na ebisio on obi ko poser question mo kitoko sana te moni ba politicien ne ba sola na ngabo na ndako ba leki ngano no mayele musika o sana te tala mutu azo sala ki ba te comment dit monsieur dans ba leki na mayele oui ngana suksi mayele te lobaki ko awa mutu bongo na lobi na zali parmi ba izini ya makanisi mais on reconnaît des policiers baleki biso mingo donc mutu ataka policier leki ngana na mayele non na bibongo te quand même mingi ba policier baleka biso na mayele mais oui parce que bango ba sala ba démarcation zo sala wana te ki ba iba ko te abetelaki mutu ba betelaki mutu yo kana expliquer non faut respecter bango yo kana expliquer lo te pardon pesanga ka une minute policier leki ngana na mayele na bi bango nyonso tout est quand même mais mingi baleka batu na mayele parce que mutu zo sala ke bo za lebele bo voter pe bo voter pays ça leki na mayele élection na frappe ningini ayena ba polo ayena discours bato wana ça dit que décevoir biso mais non décevoir ningini mais oui mais c'est normal na tout ni sous question politicien leki ngana yo na mayele pour fazo bimisa yangwana ondimi oui na besoin exemple politicien moko o bakale kokota na ba personnalité te pour ni so boya mais na so bango globalement ba leki biso na mayele moni
yo ce que na ba problème na politicien na yo lingo ko tsanga na non yo ne toza ba problème na ba politicien rien ngana za kutu donc pona bango nyonso tu to na beta lisolo mo moke oyebi mokolo ndeko na biso excellence Jean-Pierre Bemba akitaka na stade na aéroport ayaka na stade na tina makolo na za obeta na stade wana mais c'était moi mais na période wana ezalaki nani ezalaki excellence Kabila Kabange mutazaki na pouvoir Jikaka baza mayele bayebi ke akobetela c'est pas grave ils ont un problème te donc bayebi ke ba ba l'équipe sur na mayele sikoyo Jikaka ibaye ke non azobetela yo sa musala na ye lobi na tongo nango Antoine Gonda Mangalibi abengi ngabi mutu sikoyo ya Jikaka abi na ngo betela na kisantu ngawana suna kisantu parce que ba l'équipe sur na mayele baba raisonner ne biso te raisonner cité te ke lokola beteli fayulu donc aya suso bate asala bobo na bon non ils sont très intelligents exemple PC ça bien de là ici que yo sur M23 va bengi OK ozomona ouais ça na pas parti politique on est un parti politique baba rebelle ça va rebelle faut pas que d'autres ba parti na biso ba parti ba rebelle on comparer parti net ba ACP ba nizo comprendre net vraiment tayo moko M23 ko ba parti tout le monde a parti te comprendre parce que na okokate totika te rozo toki ona so ikana kena yo ngo na ndimite ko zonga ndako en tout cas ngamona omona mais donc dans ce cas-là épargne alors ba bixanga ni ona monika ngamo totika likamezo ya bixanga ozomona parce que et puis il faut bango on est stade wana ne ozo ba stade wana faut tonda ceux qui ba politicien ba lobika ba tondisa ngo ponanga eto na ngomala mo mutu lokola Raphaël Kibuka so lobiki non na mobiliser ba bana na stade wana c'est bon Nero Mbungu so lobiki na mobiliser ba biloko penda yo fo sala yango mais Pascal Mongo Lokonda moni to mettre quasi azui penda voilà yango Milo photo sala yango. Kasi yango nati merci mingi. Mais zo dépend de peso yo kana bien na batongo. Na yo kana na batu nyoso tout. Moni. Na za kana problème moko na mukiza iko felomi de to sisango. Moni sokone na za boy sokona. Je no quand c'est possible ça. Ah bon to c'était. Tu conseilles les 12 n'ayez pas de mariage les 12. Oh. Même date, babilo ko zo landa kaka ba même date. Et ça pas coïncidence to. Yo kana epselo moko. Obitan to sala ka 6e anniversaire ali wa papa mwemba. Na bensa ko felomi de. Honnêtement epsenga labi wase ko na mais moni date boutique nini wana na ozalate po na zo voyager. Moni sikoyo arate pe vol. Moni yalo mona kitanto vana ki ensemble to seka seka pa ngana epsenga binga na sala ki avion ne yate atubuka to seka na biso abi non ça peut bien pendant ça na likambo voilà ce qui salami qui jour on a confié le mi dans un empêchement honnêtement royeba ki na ki wana ndeko na to yeba mo ba tempérament tango événement zo bongam aux arts même déjà ba soutien ba ndeko msu ba bengo déjà courage et tout est-ce que du côté financier tout va bien tout non na ko lo ba bongo te OK na ko lo ba peut-être que ba ndeko nyuso ba mission si ba bengai poka na boyo otanga ba kombo mais ça ko ndeti déjà 98% ba mission ba bengai tout ça bouquet de fleurs moni taba le bouquet ça dit photo sangana poto sana ba ndeko nyuso ba beti na ba stade OK concert na soko to lobi ngona e sa epesa ngana mutema passe pour na senga bandeko nanga wenge na sala wana na epesa ngana Madou Diaby apesa ngana invitation te apesa ngana invitation te moni fali na senga ba billet fali nenga zana soka zola nangai atuna ka edi badiata na senga ba billet 5 billets na zoate héritier na zo ba billet na ite fere na zo ba billet na ite. Voilà, mais ngai na bengisi ba artiste nyonso tout bo c'est l'invitation c'est na bengisi bino déjà na biso papi kasi po moni ba invitation lengo te siko na mona ngite ba biezo simba te bo futa kaka ozomona na zo c'est bon mais oui ça dit bo futa kaka boya na bino ou bien tout ça la boye ba ta sécurité so bo moni mutu mwa yibana mboka boko tseka mba moko ba artiste quoi so ayika boko timba boko tsai na bon sa place mo pona ba musicien donc vraiment sincèrement quoi na lingi ba ninga ba sala wana na senga ba billet vraiment sérieusement quoi na senga ba billet mon na ke bon et puis so to pe na ba conseil na mo ba agitation na to mo na boye to ta ma ba billet bu et s'il peut na suite mais nga na pesi invitation na mon surtout ya kana yo porte aux appelés bon c'est sûr que le chef de l'état a décidé abi acheli ki na yo na makambo zolo ba oyo pouvoir
combattre sa musique na biso bosangana bobeta ba États-Unis bosangana neti yo boy président c'était le binon makambo lobby on croit en lui oui bachelo penda paquet pour la stade des martyrs oui on voit pas aux ça mbongo wana parce que mbongo dans la dépense au sali au sala po ezonga peti te bon concert wana bato ba futa billet obi ke mutako sa mariage pena lupango na bango place akola mais mutu musa ke sala nguna pour man musa ke ote ngana ke na fleuve Congo voilà dépense yo ko sala tena bien neti dernièrement na na mariage petit na nga CV Mayemba yaki wapi yaki na Romeo Golf yo kasi pena ninga za wana pena ganyini aganyelo ko mote yo bachelo mbongo eke na ngope eke wawa na lobi lokumu ya mboka après nde siko komona to capitaliser loko wana on comprend bien que non siko to gagner mbongo wapi mukoto no beta na Madison Square Garden mukoto no beta par exemple bien akiko beta na Olympia mukoto to zela beta kuna kasi mais na lobi kuna ndeko so ngisela biso mbongo boyoka yo na expliquer yo omoni bande ko bosola nanga na ndako mutu nyonso to abeti na stade akolo bateka zongi na ba frère na ye c'est possible te ezali 80 000 places billet moko za na $1 ba dépense ya déjà 200 000 likolo faire avec compris check quand même streaming par exemple au moins on appelle au streaming au Tchango oui on fait le streaming OK voilà donc streaming donc c'est bon au moins ni tiko wana no banoke na ndenga streaming bon on est aux ongona parce que mais oui na ndenge tala na ndenge ya stade il faut ça la calculer c'est simple 80 000 places donc moyen beaucoup de monde ko leka $80 000 réalité dans mon spectacle au bêta jour na nzambe na ngai mais au bêta ki lobby ça peut spectacle kaka on a ce que nini wana ezali bakonzi babiyaka osala ouverture ya oui mais fatika osali wana te na sala ikambi na c'est bon donc enfin na batu bayebi ke na ngo beta biloko stade te on a ce bloc stade dans te wana za donc na beti na kaka po ba mona ka mais ouais mais ils appellent stade mo lati normal bon na ta bilambele ki Afrique mom puis il y a un stade des alliés pendant que on a tabilamba il est qui Afrique mobimba comprendre la salle septon d'autres yo autant autant le spectacle comme on a pendant que ata pendant 20 minutes au banit awa parce que les parce qu'il y a un téléphone nga on dit ba doit tindi image mire ya non ka passer nous allons fidèles téléspectateurs on a bandé on va fêter anniversaire nous allons respirer, fidèles téléspectateurs. On va prendre notre rubrique anniversaire. On va regarder, mais en attendant, j'ai dit déjà un grand merci à Bandego Watini Majamir. Dans le Binabino, premier.